Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Générique na bino ebimi. Fallait bimi si lelo, n'est-ce pas ça ba jour to moni pe ya bino. Mais oye kamu sabati kamu ici batutu. Balobi Fabrigas a même pas 700 000 fans. Ndenge ni générique aux en a vitesse bon écart à 5 heures du temps et comment ba 700 000 et quelques. On so moni batu ba lo ba bongo yaka kento. Kento mte sala bongo quoi. Et puis ndenga na boye. Posa ko ba wana batu ba ba vitesse. Mo ndena boye na posa ko lobe ali mais. Makasa ko soigner ate. Mais tu zela qui peut moi crime moi quand ya Robin Mundivu. Moi yango c'est comme si que Mayo soit hasard na besoin ya Robin la connaître. Tant on décolle biso Karine Mokonza sengi pardon, te pardonner, c'est tout. Bon on est to lingi musique ça. Bon calé. Ya bongo na nozala te azala ka le guide. Na comprendre tina ni na wenge banda ko benge nzambe. Na comprendre ngo parce que makamba ndako sala, mama ndako lobesali maka. Lelo pe na moni yango. Et asangisi ba biloko esala ba œuvre na mboka o rendre hommage asangisi biloko esala ba œuvre na mboka oyo na ndimite ke ba fani ya bato ba yembeli wana ba otika relation nini Fabrigas azara na ona nene ya kelo na bieta nene ya kelo biete na biete franchement ni d'Adam ni de Ève oyoka be kombana te na bien te maestro alingi pe era alingi pe na musique na biso yena ndekone Robino bayoka na raté pour la nina te pe na été ndekone aye abwaki mo eloko ndekone ndekone avanda yoki ka ndeni maestro salibo yene ndekone ngalo ba kosa Robino bozana longola mo sultan yene ndekone ngo akosa Robino ke bayoka na raté na Côte d'Ivoire ya ko sosa maestro ndeni oh Monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température Dorcas Bolokoko, bonjour et bonsoir Nababone tout il y a Congo température Babalingara Dorcas Bolokoko Babalingaka Maman Rosette la fleur d'Ambour Balobi la patronne. Ah oui, un grand merci à mon président d'homme na Lille Balobi aïe Moutou Bora til et là la carassi la raté président d'homme na Lille et pourquoi pas mon vieil Willy Mouchen code mondial Aya Papi Neki n'a porté mon nez de Dieu des prix Lyon et puis à Maman Florence Neki na Maoué témoin si nous amène à Katabalion. Un grand merci aussi à Champion Wadol et pourquoi pas à Maman Charlie Kunga. Merci aussi à Walance Makengele depuis Paris. Merci encore à Assoumani Moussi Moukoulou de Lille. Yayo Yango la Bino Fort et pourquoi pas à Rishi Kapinda. Voilà bah yanga papa Bovik et Maswa. Boza tellement ébélé donc Borozona Bino en Banganenge Sengeli. Merci d'avoir abonné tout ya Congo température et bazara branché on dirait qu'à Congo température bah batin de la ba message mam tout moi na habité. Boza on a pour la routine de la vraiment merci na bino nyonso et puis quand on est au bandaranza balola apambola langa bino apambola tout le monde au hasard branché en direct à Congo température et voilà l'actualité n'oublie Jero Yambela bino bateau yoto esengeli tout ça bon on a Gina Pemef Gina Pemef fazana nazali bongo porte-parole muto asala la communication na orchestre ya Fabrigas au babengi Villanova tout ça na bongo awa Gina Pemef bonjour Dorcas Boloko Bolokoko. Ah oui. Donc bonjour Nao. Bonjour na ba téléspectateurs nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Bonjour na patron na KGT Kyrios Kuzarachi monsieur de trop. Maestro Fabo l'essentiel ainsi qu'à sa femme maman Terry Alino et puis ba bébé na biso bébé Jay-Z bébé Brian ba bébé ba star ba star bébé Jay-Z bébé Brian. Bonjour na bango. Esquivé voilà donc bande de Kobozo landabiso tout ça bon on a Gina Pemef boni pe Villanova pe sera biso basanga Villanova. Ouais premièrement avant na banda vraiment opesa basango na ko remercier batu nyonso ba soutenir nga na moment tristesse. Ah oui mes condoléances encore. Merci.
En tout cas, surtout premièrement, vraiment, na patron Nangaï, Maïso Fabregas, na madame Naïba Tika Ngate, vraiment, ba soutenir physiquement, moralement ainsi que financièrement. Et puis, Batunion So, ba soutenir à niveau Europe, et puis à niveau Afrique, ba porter parole, ba soutenir Kingaï, ba chroniqueuse Netibino, ba journaliste, donc vraiment presse Mobimba, ba soutenir ainsi que ba villageois, ba villageoise. Merci na Villanova Mobimba. Batigaï Mutuna Bangote ne ba soutenir quoi. Donc merci. Paix à son âme, ma petite sœur et Enis Mambenga. Paix à son âme. Tout est bien qui finit bien. Avec paix malin quoi. Merci. Voilà, je n'appelle Boni Basango ya Villanova. Villanova pepele makambu de zongaki. Ndeka toza confiné mais tokoti comme salate. Talaka yangonde papa maman toi confiné mais toujours travailler ka to respecter ba normes balobaki. Faut moi cachiner tout ça là moi 1 mètre. Donc Villanova est en forme na si kutunde za bona minute déjà. Baza na kati ya kinga kati bazo répéter déjà par rapport à kanga pena ba nzembo cible bien et puis pe ba kanga ba nzembo na biso tozo préparer album na chose quoi. Voilà. Je n'appelle même de côté directement la actualité na biso na bi kana banda pour champion wadol ba champion mulumba baza on a déjà bazo de la mambo banda déjà bobine d'orchestre beaucoup akenda nango ya Roger le combattant tikila nga penza espace moi mukia ya na ngana sa la musa ndenge singeli et voilà je n'appelle même to moni générique na bino ebimi fallait bimi si lelo n'est-ce pas ça ba jour to moni pe ya bino mais oye comme ça ba te comme ici ba tout Barbie Fabregas a même pas 700 000 fans. Ndenge générique aux en vitesse bon on est à 5 heures du temps et comment ba 700 000 et quelques. Au RO l'équipe de 1 million. C'est l'équipe. 1,3 million. Ah donc premièrement batu fona signaler ba fan et belé. Au balanda Maïso Fabregas, baebi que album na biso cible mise en jour. Album Maïso bima depuis le 2 juillet. Le 2 juillet 2019. Donc ça dit sauf que déjà ba 1 an yango to ko ça déjà ba 1 an donc peut-être dans 2 ou 3 jours to ko ça 1 an déjà donc album ane bima depuis 2019. Et puis mon père est à 3e générique dans 4 albums voilà. Album na 4 albums ka cible. La cible mise à jour. Dans 4 albums ma cible mise à jour, tous à 4 génériques parce qu'ils ont 2 CD. CD mon quoi ils ont 2 génériques. Bon mon a qui teste na novela c'est utaki obima. Et puis deuxième CD ça qui na mon père na qui bien fouka. D'ailleurs ba générique oyo ils ont 4 albums. Maestro sala qui album on attend ba ba to savourer rumba. Pour savourer musique, les lobos savourer rumba. Donc, après ça, nous avons yoka na rumba, à ce bazar qui n'a aussi générique. Parce que le générique, c'est qui n'a déjà na kati. Et bon, mon avis, il y a un clip à novelas, bon, mon avis, clip à test. Donc, mon pesala, ils ont déjà la kati à cible mise en jour. Ils ont le cicaté au bâton sur le sous single, ton unité. Ils ont titre mort la kati à cible mise en jour. Donc, ils ont maestro salé la qui a monté auto salé la monté clip. Auto salé la monté clip. Donc merci na ba fan nyonso o bayambi vraiment album wana et o bayambi titre nze mwana mumpe o moni maestro le bielo moko abi que non il faut rendre hommage vivant na ba grand o basala honneur na kati mboka o Congo. Donc so moni ba générique belé o ebetu wana ya ba générique oyo esala ba œuvre na kati Congo oyo soki batu ba loba on n'en disconvient pas sur les bateaux bazolo baké oh aza pas même na 700 fans mais ndeni ni vitesse à bongo mais eza à rendre hommage à persistance ya batou ba yoka susu ba biloko ezaka na kala makamba boyena esalimate donc muta salengo numéro eza Maïso Fabregas soka za 700 000 fans te et que batou oyo ye ayembe la katwana na limite lokola mutu lokola papa abiso waze quoi azangi ba fan na ndimite lokola président JBM Piana azangi ba fan président Weranson azangi ba fan président Fali Poupa Aigle de King azangi ba fan te vena biso le padre fait regola apena ba fan na ye ozupe ba vena biso ba Christian Dakumuda ana ba fan na ye ozuba vena biso ba Kofi Olomide bana ba fan na bango y compris na biso moko ba villageois ba villageoise tozali donc ça dit eze lokoko ya nzoko maestro a papi nzoko
mutula mutaolia na kwena ye voilà donc ya monde entier de bazo baolia ngo so moni batu baolo babongo yaka kento mutesa la bongo quoi et puis ndenga na boye posa ko loba wana batu balime ba vitesse monde na boye na posa ko lobe ali mais makasa ko soigner yate Obar makam makasa ko soigner yate mon père la paix plus puissant que la guerre voilà. Mais vitesse wana. Mais vitesse ne faire expliquer on a batu ba Hollanda biso. Eza eloko na biso moko te. Booster te. Eza eloko ba booster to ki ke fabriquer na booster ya ko la vitesse. Eza eloko na biso moko te. Et asalele ngo peuple congolais ya pour la musique ya Congo et que en avant. Et que asangisi ba biloko esala ba œuvre. Na mboka o rendre hommage. Asangisi biloko esala ba œuvre na mboka oyo. Na ndimite ke bafani ya bato yembeli wana baotika mutu musu a préféré partie na eka côté ya Koiniko mutu musu a préféré partie na ya Linda mutu musu a préféré partie na ya quotité donc yana batu baolia ya nzoko ba papi ya pona monde entier balia na ndenge na bango o batu bakoloba on n'en disconvient pas mais pour ça koloba ça même makasa ko soit na nde exact. Voilà, merci beaucoup Gina PMF makasa rolo mais pour ça rolo makasa ni reçoana exact et voilà mais tozeli na plutôt na générique wana ya mumpe c'est-à-dire benda koni qui mia ezala entre les musiciens mais tozeli qui peut moi crime côté ya Robin Mundivu moi yango c'est comme si que Mayo soit azar na besoin ya Robin koni mbalasime ya non Malasimé ya nandeni mais oh non to salagi déjà il fallait faire la paix il a besoin péter il peut bien que maestro lingi pe era lingi pe na musique na biso yena nderone Robino ba yo kana raté pour la nina tepe pe na été nderone aye abwa ki mo eloko nderone nderone avant da yo ki ka ndeni maestro salibo yene ndekona ngalo ba kosa Rabino bozana longola mo sultan yene ndekona ngo akosa Rabino ke ba yo kana raté na Côte d'Ivoire ya ko sosa maestro ndeni oh tiko ba bo mais ya ka sosa maestro senga maestro numéro téléphone asenga maestro numéro téléphone bon moni babiso boto zaka mambwana ti moni maestro pe a mutape déjà a mutape donc tango moni mutu azaki de ana besoin basala ka biloko na kina so ba na kina ba osala kwa ba solate mais so to kena ba Afrique kuna na Côte d'Ivoire ya solisa maestro asenga maestro numéro WhatsApp oh nazo biso vérité mais to na ba besoin mambwana te parce que e baksa ni 10 francs na compte bancaire na biso donc to so la makambu ya musique et ça la biso bien OK voilà Gina PMF singa ko sa vérité pour ça bien ba solo la na bango ba ko sa rande biso yenda ko sa rabino ya ko sol ça en plus ba to bele basara maestro mabe tant ba ya ko solise ba baloba ngo sute ke to solisa ki ya bava nanye mais etalika bango mais je n'ai pas me fumé mo mona te que depuis maestro asenga fali pour pardon maestro kita muke par rapport à vitesse ndenge zala ki de ba fabrigaz a beta pesa mais vitesse eza sous-souté au moins il y a ba question yo mo tout la ba question mo je me pesa sa réponse yo mo go yena to sali 1 milliard de vies. Et on bête après il faut booster. Après il sous. Bah viens rebooster, je n'appelle faut mettre la hauteur, le babi booster. Ça qui au moins na YouTube et le romo so booster qui. Au moins que YouTube est de l'eau et capturer message té. Et frapper ça téléphone na l'accès. Bon ba commentaire ekotande. Ba jamais ekotande. Yango likam. Donc ça dit bino. Na ki sarane bato na ba fanatique. Bino bwana eloko moko. Eloko moko na Congo. Fali pour pas grand musicien mais nzembo na yepo bien ça la ni ça li. Eloko moko na Congo to na ngo to na bolingote. To bolingote to linga na biso to poussa musique congolaise et kende en avant. Yango. Tia bato ba mona caméra muze bendango. O mona ngo. O mona ke batie Fabregas yango YouTube mtetindia moni maestro Fabregas performing moni mumpe une production wanted record yango YouTube mtetindi voilà on comprend donc biso lo ba soumin te moi makamso ke salema c'est vrai tout tika ngo ezala vrai ka yo moko likamba pardon oyo so maestro senga ine pardon parce qu'elle n'a qu'une mumpe abo ine musique ranking tu as besoin tous à la ini Congo ezala moko to bundisande ba étranger to bunda bino biso na biso te pour porter biso ne lokote to bundisande ba étranger to bundisa ba américain que au côté na kata Amérique bonnet maestro uta ko beta na ba Dallas na kata Amérique au mona maestro beta plein à craquer abeti na ba
na ba Canada abeti na ba Montréal omona ke ba plan craqué donc omona ke non Congo nde yango nde tolinga to gagner toujours gagner nde to koti na kati Amérique bobeti oke na kati ya Asie obeti mais la teke na kati Congo to bunga biso na biso et boutique biso na rien. Voilà, merci beaucoup à papa Lambert Kouka de Paris, Lambert Kouka de Paris, je vous salue papa. Et puis merci à Chantal Elonga, à maman Elise Boukambu depuis Paris, je vous salue. Et comprenez tout ça, bon on a Gina PMF, tu es au côté d'un dossier Oyo. Oyo mabatu balobeli mwa mingi to moni Karine Mokonzi na respect tout même pas s'attendre ki nango ko s'excuser devant Fabregas, on peut dire ça ko lo ba ke Fabregas a limbisaye fait même Fabregas et limbisaye bino moro ba villageois na ba ville na ba benga ba villageoise bombo ka ki eloko wana ne bomona ki ango yamba ki ondeni bon moni biso toza batu toi na chair toi na makila toi na mai nzambe kutu asala biso apesa biso pema na bomoi eloko nyonso tosalaka tosengaka so tosengi pardon na biso bon pourquoi pas biso bato bon soki mutu a reconnaître mabe na ye so mutu a reconnaître mabe na ye faut so asengi pardon faut pardonner na kosa ote na bia Debora obi combien de bato basala maestro mabe basala maestro mabe pe na ya mabe ke ba ya pe na bandako awa na makampana o mona pe ke net jina pe mef boya ndroit vandi pe boya kangi maboko o mo pe mutu ana koti pe alie pe na suka na ba PCP mbongo transport abimi akei okolinga po fâché bo mema eso esote mumpe on rapport ne bele ba finga maestro lelo ba koma pe ko yana banda ku bazwa pe ba koli ba pesa ba mbongo ma pe jina pe me fazu rien mais on mona ke ya ndwa mbia ka po bango tu ba ya ba kutanga ngamo ku mbia ka on mona na otala bango ka bo mais ba bimi pe ba kei maestro mutu moko so salé mabe o se pardonner a olimbisa pourquoi pas na biso tant on ndeko na biso Karine Mokonzi sengi pardon to pardonner c'est tout. Bon, on est au ligne musique. Bon, Calais, auto fait la bino promotion en zimba cible, il y a cible au Fabregas et Mbaki. Bon, pardonnez non te. Mais c'est là pardon te pour ce que balobi na fini, ce que même nzamba bien, ce qu'on reconnaître ma benayo, ce qu'on s'excuser faut pas pardonner. Tant on reconnaître ma benayo, aseni pardon entourage, aseni pardon à batunya soya saki ma be. Bon te pardonner te pan. Bato kutu ba osala mayeso ma be ya makasi, ba sala e ma be ya makasi. Lelo ba koma okota lupango ba bima pe bo. O ma pe matipe na kara maestro aken nango pe mais asala mabe merci nga pardon ba pardonner pourquoi pas Karine Mokonzi a sert na biso tozane bien pardonner to pardonner voilà expliquer na nous bandero bolanda biso relation nini Fabregas azarana on a Néné à kelo na bieta Néné à kelo bieta na bieta franchement ni d'Adam ni de Ève oyoka be kombana te na bien ngote wa be ndenga mabete na bien ngote oh bande ko bolanda biso bino mo boko mingo le beza to bo ebiete mais bon erole kanate va finga Fabregas que Fabregas avait le côté mais maestro des stars déjà icône jeune déjà muto nyonso ko le canal lobi n'importe quoi c'est biso mumpe la paix plus puissante que la guerre on combat tous mais pas sur les mêmes fronts donc yakanda weba mamna ça voilà merci beaucoup pas lu capable de succès ta gajina pe me fa ebiete tena biso vérité pe na ni dada tambola na Karine Mokonzi biete ah toko nager dans ma Karine makasi te mais Karine tanga ndoro ya na kamadi monte voilà merci beaucoup merci Gina PMF par rapport à la nomination il y a Inonce B au Pazali musicien azo banda carrière na déjà bandaki et depuis ça déjà bon tu peux dire quoi ouais en tout cas tous les peuples congolais partout dans le monde entier vont voter vraiment Inonce B aza moko na kati ya musique na biso Congo donc c'est Congo et kende en avant tu as besoin Congo de gagner babilo kona toko bako nominer biso ta 5 musiciens congolais pourquoi za l'arabe américain bako nominer pe 10 musiciens congolais soka toza ini to abo moko to kena biso merci vraiment Inonce B et puis batu bo soutenir et bo voter vraiment belé a gagner trophée et ça la bien pour l'honneur à Congo pourtant que kuna ezala Inonce kate ezala Congo c'est le Congo qui gagne mais ba congolais bazora na bango te ndé to yoki il fallait le baki bongo abi avec nominé 3 fois mais atika leur ba congolais bazora na bango te et aussi Mbaturo ndeka mupe kotibwe et simba nango po biso nyos to a déjà ini donc to soutenir non ça 100% pour to zwa ngbo wana to ya nango na Congo biti award a zwa ngwa ya nango
Voilà, on vote en chaque jour, il y a personne qui vote. On va pas bilo Congo. So il y a tant que yo tala M so tala mon potaliango 1000 fois dans la journée. Mutu musa saliango 1000 fois dans la journée et ça la 1 million de vitendene, ça 10 millions de vitendene. Biso mo na so to na bolingo wana. Bolingo wana nde sala ke en avant. Par rapport à la vidéo, comment on a fallu pour pas poster, et si Kara Fabouga qui a posté sur Instagram, il y a une page, ça l'a bien donné. Mais bon, on est faux zalat. Bon, on est faux zalat. Les kings. Malgré tout, il y a une confusion, il y a fallu que les kings fallu pour pas. Merci beaucoup. Bon on est là musique à Congo n'est-ce que bon mon temps on y a posté côté nae batu musupe na mon PV na ngase scram a posté qui peut côté nae donc bon mon na mon kaka on nzo côté motra mutoka ta partie na zolia voilà merci beaucoup Gina PMF to comme il y a biso na souka ba programme il y a ba répétition au PC pour PC bambote na yo ouais maestro azaki na niveau États-Unis avant ba confinement akende bongo ba tourner abetaki na ba Dallas, abetaki na ba Ottawa, abetaki na ba Montréal, abetaki na ba Cursiville. Donc abetaki vraiment les États-Unis mobimba. On a la plupart des concerts moi kuti tikala ki falasi lisango. Merci ça qui en côté. Akataki on pour na ba confinement zongaki rapidement en Belgique. Mais entre-temps ndako ça ba showgaze, andako travailler en cheval. Andako travailler à tourner ba clip, azo betaper ba showgaze na. Mais akangaki maboko te bomonaki ba clip bomoni ba Kai Love bomoni ba égoïste bomoni ba mon Paul o immortalisé qui papa so papa Wemba et puis boyo mona mumpe donc ça dit elaxi que Moussa les autres salima cible mise à jour ezawana marché consommer votre album l'album congolais on bana ye moko ba ki boluka rumba panati to mikate donc ça dit ba to consommer vraiment et puis mumpe vraiment bokota kota moi trop bokota kota bena trop eza musique na biso Congo ya bongo na nzalate ya zala ka le guide na comprendre tina ni na wenge banda ko benge nzambe na comprendre ngo parce que makamba ndako sala mamba ndako lobesa le maka lelo pe na moni yango ayesanga jina zelo mona musique e koma nango calme batutu ba kotosa mikolo ba kotosa ba mike ba kotosa mikolo yango to mona merci vraiment maestro pour le grand travail que au sali pena na musique na biso congolaise merci na yo et puis merci na Villanova mobimba na ba villageois na ba villageoise na musala makasi pour to ko sala et puis biso Villanova tokani maboko te tozo répéter en coulisses mardi et puis mardi vendredi la Kingaka c'est pas na résidence à président et puis pesi biso sous chance ya retirer album retirer deuxième album na biso intitulé na merci album wana kombo lango za merci merci sous la patronne on a pas pesi sous chance na tia deuxième chant moni na cursus l'album du groupe na signé qui titre moi quoi les jour férié et anze monanga maestro pesanga na embelango venango Gister Kuchi na Mwanda et puis na venanga Blanchard Kabanga na Lyon na beta featuring Europe na Afrique et puis tout sous maestro pesanga chance na signé deuxième chanson na ngai teka ozo commission on a bato ba belé ba champion wa don ça dit rumba ba champion lumba baza da rumba na muto yemba ngoza yemoko maestro Fabougas merci na bela nenga pesinga sous chance na tia nzembo mais ko ya maestro na kin awa toza vraiment na ba préparation belé ya makasi ya kosala parce que tozo linga to bimisa sortie officielle l'album aussi les mises à jour parce que to rataki yango malgré les pour na ba confinement donc il a certain ko ya eloko vraiment to kosala nano yangwana merci beaucoup opesi bambote na ba merci na on s'est déplacé attitude mon paix la paix plus puissant que la guerre on combat tous mais pas sur les mêmes fronts donc bambote nanga bato bazolanda ngai Ervin Luyeye na kati ya Canada Boss Prada na Canada Patrick Amouli Sapsap Cédric Kalala, Jerry Makabi, Manolissa Koufelanga Nolissa Koufer Gani la merveille, Ejiki Tenge, Mimi Chike Vabil Tchèque, toujours imité mais jamais égalé la PC Bambo Tébélé. Et puis la Kobo Sanate vient à il y a que ça de cornes, papa bio papa solution. Il y a que ça de cornes, la PC Bambo Tébélé. Marcelo Kavanda Vanda, Ena Kitata, Isine vivante. Boss Bruno Lubi Kambongo propre na PCP Bambote Fifi Manar ser na Fifi Manar na pe Bambote TV na Shiro Chamala Elombe na PCP Bambote na bike bureau na biso mobimba la Kinshasa awa tous en pleine répétition CG Yves Moulou et Tiga Picho Boussol
héritier sinamo FBI Evra na peso pe bambote maître Chiko Setikala Fistotona ya Doudou Bessa Christian Kanumbi baza bene belé JRJ Capella na bosanité à des autres Joe Maestro toujours à côté de Gina. Merci beaucoup Gina PMF, merci. Voilà. Pour comprendre que Moupé, attitude de Moupé, on combat tous mais pas sur les mêmes fronts. Voilà. Pour ça qu'on l'obéza. Mais ma casse est voilà, merci beaucoup Gina PMF, merci à tous les abonnés, abonnez tout au Balandarabiso en direct à Congo Température, batou Bolandara abonné na biso na batou Bolandara biso bo s'abonner te bozara tellement ébélé mais bon continuer qu'on s'abonner 30 000 abonnés et zalani somme héroïne dans ma baie batou tout balingara Dorcas Boloko Konzamba lola apambola bino ba op bazala qui branché en direct à Congo Température zamba pambola bino merci à champion Adore, la champion Moulumba, à Papa Bovike Massoua, la Zan, c'est Grand Juif, à Rishi Kapinda, à Igor Mitoumote, Denise et Fabiano. Merci aussi à Walance Makengele, merci à Walance Makengele, merci à Batoutou. Alors, sur la bossani bateau, on risquait pas. Moi, palais. Tonton Djoubek, fils Pabila, mon ami qui est solo, et puis les Canadiens les plus suspects, Riga Mwenze. Riga Mwenze, toi-même tu sais, merci beaucoup. Merci pour tout. Hein. Voilà, merci beaucoup Toku Tani Bongo, à la prochaine. Bye. Mon atier, botelelanga, Congo Température, ya Maman Rosette la fleur, nadambu.